Pardon. Akombo ya tata mwana pe molimo santo kibangismo ye. Noele. Ya solo na yebite mungongo suki eza kokoma musika me oyo baza koyoka ngai. Ya liboso na remercier batu bonso na ndenge to se mobiliser na likambo ya munene oyo nzambe na biso asili kobongisela biso na mokolo mwa lelo. Lelo mbotama ya nzambe na biso. Papa ya lunga na botami lelo. Elike na ngai kobotama na ye na mokolo ya lelo na 99e anniversaire ya mbotama na ye. Naza na elike ete mutu moko amibongisi spirituellement. Pamba te mwana ntango kobotamaka tokomibongisaka wana ya musuni ebongo ya molimo. Lelo nzambe akanisela biso amoni posa ya mwana na ye moko. Malamu batata na bamama molulu yango nde tobongisa yango ndenge nzambe alingeli. Toza kosepelisa mutu te kasi toza kosepelisa nani? Lelo ya tondi na esengo na ndenge totamboli, c'est-à-dire tokomona kaka koyo kolekaka na bunzoto me oyo eleki na molimo biso na yo tomoni te. Me makambo mingi esalami na koleka na biso bisika nyonso totelemi tokoyeba yango na ntango ekoya. Nzambe akokosaka te tokomona kaka na liboso ntango tokovivre oyo tozali kozela nde tokoloba ya solo. Donc ezali nde bapréparatif spirituel malgré tosali yango matériellement mais spirituellement makambo ya ndenge mosusu esili koleka na mokolo ya lelo. Yango wana batata na bamama napesi bino longonia mpe merci mingi. Biso bato ya makolo tondimaki te me nzambe alakisi ete ye azali nzambe. Eza boye te bon biso banso tozali kokende na ndako ya nzambe pamba te tosuki awa te. Molulu na biso ezali kokontinue tokokende kozongisa matondo na nyonso nzambe na biso asaleli biso. L'année prochaine toza kozela centenaire ya nzambe na biso toza kokumisa na mokolo ya lelo. Kombo na ye dialunga na accomplissement. Makambo nini ya bongeseli biso l'année prochaine tokoyeba yango. Yango wana na koinvite bino à une courte prière. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa tosi topesaki yo matondi na ndenge obatelaki biso kobanda 0 heure. Tobandaki kosenga mabondeli ya ndenge na ndenge po ete mokolo ya lelo eleka na kimia. Obongisi ndenge obongiselaki yango na bonzambe na yo oyo biso bato toyebaki te. Papa ya solo biso tomoni ete todefile tala esengo ya bana na yo me nayebi ete na molimo elakisi eloko ya ndenge mosusu. Bino boyebaka mokolo bokoyebaka mwa bokoyebaka mpe ane. Yango wana papa mfumu mbanza tobe naza neliki ete mbongwana ekomonana pamba te lingomba na bino ezali implanté en Europe depuis 1975. Ya solo baturbulence eza makasi me toza neliki ete elongo ezali po yo nzambe okozwaka eshek te epai ya yo nzambe mpe sekret ezali te. Yango wana naza neliki ete oyo nyonso toza komonela mpasi bino bokokatela biso yango po akompanye biso kuna tozali kokende po ete tokokokumisa bino koleka. Tosengi kimia na nzoto mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo. Amen. Biso banso na ndako ya nzambe toyokani ingeta mama Sika ya ngolo Yesu na libota oyo esangitina kopanza sango mokili mobimba ye wana botami botama ya sika ya ngolo Yesu na libota oyo esangitina kopanza
Ni
Ah bon? Papa Révérend, bonjour. Bonjour, petit mot pour la circonstance. Nous avons quitté place Montparnasse. Aujourd'hui, on est à cet instant, nous sommes place des Invalides. Papa, quel mot vous pouvez dire à vos enfants par rapport à cette journée extraordinaire? Papa Révérend. Oui, mon frère Godidia Congo. Je manque même des mots. La joie immense que j'ai. Quoi dire encore? Je m'arrête là, papa. Merci. Merci, papa. Tata qui solo kele, nous, ça s'est révélé aujourd'hui. Pour la première fois, les ambassadeurs Tata Kimbangu ici en Occident, ils ont marché pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialunga na Kiangani. Un petit mot pour la séquence, Papa Révérend. D'abord, merci à Papa Simon Kiangani de nous avoir accordé cette opportunité, car les démarches dans ce pays ne sont pas si faciles, mais tout s'est déroulé dans des très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous sommes sur la place des Invalides, lieu où toutes les personnes qui ont combattu et qui étant détenues, vivants ou morts, viennent se recueillir ici. Et nous, pour la circonstance, en mémoire de Papa Simon Kimbangu, Papa Dialunga, Papa Dialunga, Papa Kisolo, Maman Mouilou, toutes les personnes qui se sont battues pour nous donner la liberté de prière, la liberté de croire et la liberté de pouvoir parler librement, eh bien, toutes ces personnes-là sont aujourd'hui mises au devant et nous leur rendons hommage. C'est pourquoi vous nous avez aujourd'hui. Voilà pourquoi. Merci, Papa Révérend Pasteur Kisolo et Charles. Merci. Alors, Papa secrétaire paroissial, votre nom dans un premier temps, s'il vous plaît, oui. Et vous direz un petit mot pour rapport à la séquence d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Papa Godidia Congo, Papa Révérend Pasteur Malongo, secrétaire paroissial de la paroisse pilote de l'Europe. Dans un premier temps, nous tenons à remercier Dieu le Père, Papa Kisolo Kelo, Dieu le Fils, Papa Révérend Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, Papa Daniel Ultima, c'est lui-même, Papa Simon Kimbangu, en une seule personne, en un seul Dieu, Papa Simon Kiangani. En ce jour mémorable de la naissance de Papa Dialunga na Kiangani, que Dieu le Fils s'est révélé parmi nous et dans sa deuxième venue, nous sommes comblés de joie. Nous avons accompli une marche joyeuse, disons, en reconnaissance de tous les bienfaits de Papa Dialunga na Kiangani pour essayer d'évangéliser le monde entier, pour que le monde sache que Dieu le Fils, c'est Papa Dialunga na Kiangani. Il n'est pas né le 25 décembre, comme le pensent les autres fidèles des églises, autres que l'église kimbanguiste, mais Jésus-Christ est né le 25 mai. Et cela s'est révélé en Papa Dialunga na Kiangani qui est né aujourd'hui le 25 mai. Raison pour laquelle nous avons accompli cette marche joyeuse pour que le monde sache que Noël c'est le 25 mai. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Ba papa na ba mama nazali na makambo spécial na luana binute. Natango kuya soko tozali dususu na mokilité. Pamba te tozali koleka to yaki mobembo. Soko bokotuna mais papa tango alingaka kukufa lubaki nini? Botala kaka manso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo. Lobina lubaki, mukolo mayenga na lubaki, mukolo nyonso tuna kulubaka. Maoyo na kulubaka yangona nde izali kangile na biso. Kimbangu 21, the best Kimbangu's video site in real time.